Mutoya komi pembeni ya kufa. Il se trouve pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Today. Miracle ne domaine na yo. Mutato sosola kobange silaye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Salut tous au nom de notre Père le prophète messager Emmanuel Dodi. Bonjour, Lelo Tozana émission Nabiso A, Lelo Tozo partagé. Nous sommes sur Sky 711. Nous sommes là chaque samedi à partir de 13h jusqu'à 14h. Et Lelo is a émission spéciale Nazo Yamba, notre bien-aimé Papi Gene depuis France. Alors, Lelo Tosa Netiyem Taso Anangai Papi Gene Maloba Eza Ombokayo. Voilà, merci à tout le monde. Merci à tous les abonnés. Au Bananabiso Natolo Belavi. Au Bananabiso. Et pas il y a le prophète Emmanuel Dodi. Bande connus sur partout dans le monde. Au Bananabiso à Londres. Et pas il y a Pasteur Bienvenu. En tout cas, je vous invite encore de bien vouloir vous abonner. Vous abonner encore et belé pour vous ratamagamba boité. Mon temps auto commis. Il y a des faux serviteurs de Dieu. Oyo baye ko bebi sa évangile. Et pas nzambe soko landi nzambe faux sepela. Rôle la té. Mutu moko ko vanda kasala un an esika moko amona ka changement té. Mais gloire à Dieu de lonza batindeli biso to benga Messi. Soneti na l'équipe de football to benga ya Messi. Donc, au moins, les grands joueurs, il y a l'ati bakumbo. C'est ça. Aïe, dans l'évangile, aïe, kobi qui s'abattu. Parce que nzamba okitate atinda gara mutu. Bongo. Prophète Emmanuel Dodi, en tout cas, tout peut s'embote et belé biskas. Les grands Ronaldinho, les grands Messi, les grands coachs. Bongo. Passez bienvenue, bonjour. Bonjour. Ouais, bonne santé. Santé bien, la CPL. Non, mon temps, tu peux dire solo, il a été pour Nayo. Ndemo Fanda Gana, prophète Emmanuel, rapidement. Il pour Nayo, c'est dit, yo mon la gagne. Comme ça, tu qualifié, puis un grand joueur, ça n'a pas moqué. Tu es numéro 9, ouais, l'équipe numéro 9, tout. Parce que yo no Fanda Gana, mon la gagne. Bon, nga inde kana lobi ndeto Fanda Gana ye, na mona gaye moto nzambe. Donc, aza lokola nzambe. Parce que moni, ezana ba makamoko biso. Moni na pesa ka exemple, moni neti Simon Kimbangu. Babomaye parce que azanga ka bato bako lobelera ye. Yo moni babomaye. Mais ce que biso na temps oyo tozana ngo prophète Emmanuel Dodi. Donc boko bomaye te parce que azana biso toko lobelera ye. Osomona. Donc mutu moko te ako saneta sa neti boye parce que azana batu o bako lobelela ye. Voilà pourquoi nazo benga e moto nzambe pona nini parce que
un certain le 17 décembre, na mois otoza oyo. Ezalaki la date oyo ya second venue à Christ. Ndenge Bible lobaki que second venue à Christ ekoya. Mais tango yaki na nzela ya prophète Emmanuel Edodi na montagne ya Kilimansimba. Ozolanda. Nzambe donc Christ a se manifestaki na nzoto ya prophète Emmanuel Edodi. C'était le 17 décembre à 15h na montagne ya Kilimansimba. Ezalaki date moko oyo to sepelaka ngo biso ba franchi chaque année. Yango wana toza ko inviter batu baya le 17 décembre wana ko célébrer na biso ensemble. Alors on na lobi que le 17 décembre wana ezalaki événement moko eyaka le 17 décembre 1999. Lorsque batu babanaye ko se poser des questions la fin du monde bonaboye pa luka kinzambe, il est monté na kati ya montagne ya Kilimansimba. Oyo nde nzambe a se manifestaki Christ akotaki kati ya nzoto na ye yango ayelaki biso message oyo tobengi yango la bonne nouvelle, message de la vérité. Babiloko wana ezalaka nango na ba vrai prophète ya temps. Yango na lobaka chaque fois bana bajif tangu Moïse amataki na montagne ya Mont Sinai po akutana na Nzambe, bato bazalaki na se bamonaki ete mais Moïse tanga azongaki na 10 commandements, ayelaki bango 10 commandements. Mais biso pe prophète Emmanuel Edodi tanga mataki na Mont Sinai Mont Kilimansimba na Lubumbashi, bato Lubumbashi baza ba témoin oculaire ba mona lorsque amotaki kuna Nzambe a se manifestaki kati na ye. Christ lataki nzoto ya mosakoli apesi ye la belle confession de foi, ndenge nini bakoko ya Nzambe, ndenge nini okoko sala musala Nzambe, apesi ye na message o ya sika aye ko révéler biso ke bayambaka Nzambe lokola te. Parce que nyoso tu wana lelo nde tozoloba l'église ebele bazana kobunga bazana bere parce que bayamba Jésus comme. Donc cela veut dire bazo yamba Yesu lokola mobikisi. Soko zo yamba mutu lokola, cela veut dire mutu angaza neti yote. Ezalaka bien de nazo expliquer yo neti yo papi gen ozana. Soki na moni mutu moko lokola papi gen. Mutu anaza papi gen te, aza neti ye. Mais pendant tous ces temps, to vana na ba ministère, to tanga ba théologie, mais personne azala osé ya ko révéler lokwana. Kaka prophète Emmanuel Edodi, mutu monte. Ozolanda. Ti lelo ba kende kana berere wana. Ozomona batu bazoye bateme po bandima ba kokate. Ezalo kwa ke baloba ke bo pola me bondima te. Bondima ka ke bo pola parce que ezala bongo te. Bayambaka Yesu étant que Seigneur na sauveur na yo. Et ça, Jésus comme te. Mais il y a un message wana. Azo pesa biso, azo batisa batu. Voilà pourquoi nous avons dit que ngai na mona kae moto Nzambe. A pas à coup de miracle parce que ba miracle ça domaine na ye. A botama miraculeuse ye moko. A koli miraculeuse. A ye na message donc na ndenge na ye. Donc zo mona siko ke ezo leke la batu. Voilà pourquoi asanga na batute. Tout le monde ba komo lobelela ye. Tozo mwana bandeko musu moyen natanga ku kombo ya te ba vidéo ne zezo leka partout a préféré même azapaye na robeto la betela natanga la kombo na ye mais toko tanga ba kombo ya te a préféré ye moka lobby je préfère na landanga na ngai prophète Emmanuel Edodi ke ba pasteur mususu parce que prophète Emmanuel Edodi a osala makambu o ezo monana azo aider na batu na église na ye azo aider na ba païen et puis azo la biso message wa sika et puis atiena publicité na émission na sala kawana ya le 17 décembre oyo toko célébrer. Voilà pourquoi on a lobby que aza fama moto Nzambe ponanga toko beta lisolo le 17 décembre mais na rolinga tangu mutazo benga prophète Emmanuel Edodi il faut abakisa na suka le Congo a besoin de lui. Voilà. Le prophète Emmanuel Edodi ka bon le Congo a besoin de lui. Voilà. Parce que Bataboso to na bango mi balé to mi satu na Congo en tout cas
ba vrai serviteur de Dieu ya boy, ya lolenge oyo. Oyebi ke yoza yakuza, yoza noko. Mais sikoyo ondima pena muto yo ndenge nini po yoza noko. Po to noko ndimi c'est que en tout cas le Congo a besoin de lui. Alors peut-être la biso na moké et là on est convaincant pena et là on nini yo mona pena o yo ndima makasi boye. O pe lelo biso pe to moni pe biso pe to ndimi. Eloko ndimi sanga pene pa na ye po na nini ezake omoni tangu kaka biso to za bato to fani na mboko oyo to komi ba passer na mboko oyo na kini te to tangi ba théologie na mboko oyo ozolanda to yebi ma vérité mususu siko na eko mona un certain noir congolais azo pesa message oyo bouleverser nga ba message azoteya ezala ndenge biso loteya kate yi ba message na ye surtout ezala ka ba révélation o nzamba pesa ye ayeli biso ba fête de l'éternel biso to yeba kangote na ba église de réveil et puis alobi ke ngai nazali mutu ya église de réveil te parce que église de réveil ezakut ba église de réveil te ce sont des églises on a ba église à babi dormant et là lisa batu nazalaki na bi mais oui monsieur a raison. Comment se fait-il bozo ba église de réveil bino bozo la lisabatu avec les messages oyo yako la lisabatu yako bangisa ya bonaboye. Alors ye ayena message yako pesa batu salut message yako mema batu na lola ayeko lakisa biso message okokota lola ayeko lakisa biso ke ye ayaki po apesa biso nzela ya lobiko. Ozomona sikota nazolanda ba message wana na moni yango pena différent na biso parce que biso ba message sur la kaka oh Jésus marchant dans l'eau oh Yesu atambola ki likola mai siko so Yesu atambola likola mai après salini ozolanda sikoyo oh non Yesu asala mais sikoyo Yesu wana bino bozo ba Yesu boyebi même pas ye po bayambisi bino mutu mokaza neti ye maza yete yango mona même na ba film bachaka bilongi ya mundele moko boye babi Yesu ye wana pona nini bayebi ke basi basakana esprit na bino bayebi sa bino ke bozo yamba mutu aza lokola Yesu maza yete aloba mundele ba oseka bino mais ye accompagne na bi eza bongo te ozomona aye alakisi biso yango na tala bite nalanda muto na kota na profondeur ya koyeba ye tant na yebi ye aza penda muto o monake aza na simplicité ozolanda soki abikisi mutu alingaka te eyebana oyo alingaka eyebana eza batiko tako ezalaka bayeneka na église boye asali miracle monani polo kwa église eza en direct ebimi mais ba oyo asalaka yango na kuku na kati na église eyebana te ozomona alors na eko comprendre ce eloko moko la plupart des gens bazokende kuna pona kozwa loboko asala bango posoka azala ba code ayebi code ya Bible ayebi code na ko bonde la pona mutu po fungola mutu vie na ye changer akoma pe mutu ya bozui asala parce ngana témoin na mona na kotanga bakoma bato ate asali batu oyo baba na ko bundana ba ezala ba journaliste ezala soki banani bazo bundana ba luka ndeni bakosa te ba emerger asali bango na sens que prier asala bisala sikoyo boye mutu pa fungami le loi commune pe mutu ya bozui akomi de peso ndenge ni donc na moni biloko wana yango na kotanga na bite mutu oyo aza mutu ya ko sipote ko sipote na ndenge nini soki otake prophète Emmanuel Dodi okuta nanga ozolanda je préfère même na baokanga na baonga te parce ngala okanga te parce que ndena lobaike ba Simon Kimbangu ba bomaka bango parce que bazangaka batu o bakolobela bango mais na temps oyo prophète Emmanuel Dodi azalanga yo pe papike no koti na kati na masolo lobela prophète Emmanuel Dodi tinati parce que aza congolais aza ndeko na yo tanga osala bolamu tu as le droit de les supporter omoni ezali kama bolingo omoni Bible elobi na biso to lingana les uns les autres donc tant to lingani oloba mabe ya mutute nalandaki ni na yo émission na yo tala ozala kwa wera oya pela kwa wera ko
So quand on pas JB. Donc dans le moment on a peut-être remplacer ouais radon azabiote. Obi na sepe na bi masolo penda ngwana. Mais si qu'on a nzela ba ebisoni ko ke nekuna te. Ozomona laisse petonga to ozanga yo tanga lelo. Okomi mutu na biso lelo ozo cartonner na France. Tout le monde a besoin à l'obéla à côté pas papi gena auto l'obéla vie. Tout le monde a besoin sur la seule mission na papi gen mokile oyeba. Ozolanda tout le monde dans la lelo pesiko na grâce pe nzambe allez prophète Emmanuel Dodipe allez adra le rabino ndekoyo il mérite d'être soutenu na association na wana biso be yango charité. Voilà pourquoi ndenga na zoloba ngai pe na rozalaka na yo donc ti prophète Emmanuel Dodi il est obligé to le bana teveti batu ba yokati il faut sunga charité na yo wana bino be yango so comme na bosana onje voilà il faut sunga onje na bino pour exemple ça na parce que ye asungaka ba onje o ya mama koko wana 4 fois par an azwango na kati na Bible. Pourquoi na le baboy omoni apôtre Paul pas zaka ya kuzati tango nzamba bimela kaye atala ozomona il faut na nzela oyo apôtre Paul a sala ba miracle na ye a voyager après 14 ans après azongi na Jérusalem tango azongi na Jérusalem akuta na Pierre oyo Jésus atikela ka fungola Pierre alobi na ye abina yoki basango na yo mais il te manque une chose et le kozo manque ezanini il faut visiter babola. Ce que vous visitez babola au comme susu na pouvoir makasi donc puissance à makasi et le ko yo sala wana ndengo visiter babola au monde etombolio ndengo visiter babola au monde sali que non okuta na prophète Zolanda car ndengo visiter babola etombolaka je vois les secrets. Alléluia. Yango na zo expliquer que non il faut biso ba congolais to lingana. Le Congo il a besoin des prophètes Emmanuel Dodi pour nous donner la vie, na espoir. Il y a vie, Pomboka et Bonga, nous avons besoin de ces prophètes. Omoni, pour Nzambe lobi na parole na eke, ceux qui prophètent à continuer à Katamboka, Nzamba délivre Mboka na. Tous on a besoin na ye, to tient na place ni à prophète, bon mon ande makambo yofunga mana Congo. C'est ça. Prophète Emmanuel Dodi vie. À vivre. Prophète Emmanuel Dodi parce que tu belé bazui belé ba vie na bango kangolami belé spirituellement ba kangolami mutu moko talandaka Yesu atikala lolenge wana mais ba ko ba pasteur o meloyo ba banda ko landa bango ti ka bango ba tala vraiment Prophète Emmanuel Dodi upela. Amen. Voilà, alors pourquoi mes amis n'ont pas le 17 mais quand on fait ça événement et qu'on s'est déroulé le 17 décembre événement et qu'on s'est déroulé na Congo Kinshasa na ba franchement baza parti dans le monde et qu'on a un certain mercredi ngamo pe dans anakini kuna to banda partir à 15h ti ba 19h donc et qu'on s'est déroulé que les prophètes yemongo à côté lema il va prier pour les gens. Il va nous montrer les chemins de la vérité et la délivrance et que salama na ndenge ya mukete parce que mukolo wana ezalaki mbota maya sika mukolo wana ezalaki mukolo oyo Christ akotaki kati na ye le 17 décembre wana na 15h yango ko banda peka na 15h elle fixe oyo d'autres à Christ et côté Katinaye. Alors ça va un miracle terrible et puis il va nous prêcher la parole selon modèle oya yenango selon la révélation oya nzambe yango ekoleka le 17 décembre. Après awande to attendre aussi lisa na lexa ba extrait ya ba message wana oya ya ba publicité o ba remona ndenge nini bana ba lobby. Alors on a lobby que le 17 décembre ezali journée oyo que Dieu a yaki na nzoto ya prophète Emmanuel Dodi oyo batu ba yebele lem soza na ba problème moko bo déranger vie na yo et ça ngo gratuit yaka oza délivrance na yo peut-être oza na besoin à percer yaka oza percer na yo peut-être oza na maladie moko boye et ça là que les peut-être que non ozo linga komi boma yaka nzamba ko kangola yo neti na filme yo yaka orobika le 17 décembre wana.
Alors, c'était mercredi, le 17 décembre, na 15h. Adresse Ezali Moko, avenue de la Révolution, numéro 817, 6e rue, Limité, non loin Yakini Marché. Donc, ce qui est na 7e rue, à côté de kaka, na 6e rue, autour de notre prophète. D'ailleurs, on a battu ba otambola bakendaka kuna. Mututo ayebié déjà. Donc, c'est ça, le 17 décembre, tout le monde nous serons là. Et ngamona zalawana et nzambe akokangola batebele do batba yebele. Voilà, là, j'invite aussi Batunyoso, parce que les lots sont bien à travers tout le la vie. Batu ebele bakomi kolanda prophète Emmanuel Dodivi. Alors bino bozo benga kangai boyoki adresse yango wana et kozala pe esengo mingi bino bato boza surtout na France, Belgique, Espagne bino bato boza en Europe koto biso tozali et kozala pe esengo mingi soki bokolanda biso bino bolanda biso. Je crois que tu pesa sous programme yango. Donc bino bolanda biso tu pesa programme yango lisusu. Tokutana le 17 tokutana na Kinshasa boyoki adresse. En tout cas soki boye et vous savez malheureusement mingi vraiment na mona pena que no bana tolo la vie o leka ki pe wana vous savez bien parce que les pambo li baluka kango ouais baluka kango ko kangola baluka kango c'est ça banda bote parce que oyoki liloba moko ka oyoki batu moko yoka bango ti lelo kaka pourquoi pas lelo pe to yoka nonu pesa no lito no pe Emmanuel Dodi je crois que ce ko pesa lito na yo nzamba on sala pe ami parce que nzamba sala ba miracle nzambe ne mukolo miracle yende asala kana bato asala ka pa bato siko yelema bando telema tinelo en tout cas nasa ko inviter bato nyoso tout bon numéro de téléphone moi ça te tamsu mutu mususu to peut-être avoir besoin soit plus de précision numéro de téléphone ezali numéro prophète ezali plus 243 903 67 83 00. Oyangai Mokezali, plus 44, 79, 31, 35, 20, 70. Au Bengo, nous avons des détails. Nous sommes là. Église Nabisopé à Londres, toujours adresse à Sika. Nous sommes sur rue Avenue, na croisement à Saint-Anne Road, na Saint-Anne Church. Tozawana, alors lobby, à partir de 11h30, déjà, Tozala Wanati, 14h30. Et donc, Batuso Bongo, Yabomo, na biso ba franchi na Londres awa, na notre citadelle c'est fait. Nous sommes sur Avenue Road, à croisement à Saint-Anne Road, na Tottenham, N15, 5JH. Douana na prononciation anglais. Ndeko to na biso ne croise pas tes bras, kokanga maboko na yote. Yeba ke no chemin yango wana, ezaka ka moko eza sumi balete. Tozana prophète kaka moko. Na Congo wana, Rami Balete Moko. Il s'appelle bien prophète Emmanuel Dodivi. Parce que ça fait force que ça vit dans ce cas. Bongo, prophète Emmanuel Dodivi. Bongo. Voilà. Parce que Batu Nyonso leloyo, baso so ba vie. Et vie ataka raté que prophète Asombeli Olipa, Asombeli Olipa. Oyoki liloba oyo nzambe bimi kati na ye. Pozo kende polele. En tout cas, ça m'a pas mboulaye. Merci, pasteur bienvenu. N'habitez pas aussi, c'est le basou que zanini. Lilo basou kapoto comme peka na suka. Lilo basou kana pesoka merci. Nous assisté biso. En tout cas, nzambe vraiment pas mbolayo. Alors biso tozo katawa. En tout cas, nzambe asungayo. If you can put that video for me, please, yeah. Thank you. Bye bye. Okay, bye bye. Yeah. God bless everybody. Yeah. Thank you. Yeah. Papa. Bongo. Voilà. Okay, thank you. Merci beaucoup. If you can put that video for me, please. Vous aussi, vous allez aller suivre ces choses ici. Il est temps que vous ouvrez l'œil et le bon. L'État n'arrive pas à vous protéger. Vous devez vous protéger vous-même. Vous devez vous protéger vous-même. Ces frappeurs ici, ces faux pasteurs ici vont vous amener vers l'enfer. J'ai vu un Mikolo, je commence quand même à suivre. Au début, je l'ai trouvé un peu un troubadour, les fameux prophètes Dodi. Mais j'ai décidé un peu de me rapprocher, de zoomer mes caméras autour de lui. Je vois quand même que parfois, c'est des gens que l'on critique et qui font des choses qui sont bien. Je l'ai vu aller déposer les images chez Makoko là-bas. Moi-même, quand j'étais encore à Kinshasa, il m'arrivait de visiter ce centre-là et j'ai été très touché. Regardez.
Okay, thank you. Tokup Nasuka, parce que time is time to on TV hour. God bless you. See you next time. Thank you. Bye bye.